Martin Fayulu. Martin Fayulu esi bino ne bino à Bruxelles. Bokechi no so balobaki osali ni. Soulèvement populaire na Congo. Oh, et là bon aussi. Soulèvement populaire de sala makalamingte. Au moins ndenge to fandi mboka oyo. Vena nga César ngadi azolanda ngati ndenge to sola aw. Au moins to fandi na mboka oyo. Soulèvement populaire na Congo kotika la kosala makate za rêve. Au moins Martin Fayulu. Ouais, mon appel son bote kuna lobi ki yazo kota ngote parce que yazo banga ke. Bato ozotanga wana bato babisi poto bango na mibale. Ba mibale na eso. Soki poto le comme na impolité. Soko mo le bato finga bato facilement. Soko yango nazo sepela na démarche ba Karine Mokonzi. Nazo sepela na démarche ba na Grace Mbisi. Ba petit so azo finga bena mama na ngabo matisa volume po moniteur na bino bokecho azaliao. Po tala tato ozotanga kombo wana. Azana bana. Je le respecte pour na ibu muturanga yam. Mais tala tanga tele na micro makambazolo et c'est reflété poto. Toi tu encourages des choses comme ça. Vous en parlez tout le monde. Tu vas tout na bino question de tout na comment communiquer. Kasavu. Nzela ndenge André Kimbuta bebi samboka wana André Kimbuta na voix comment ça na André Kimbuta mta comme c'est gouverneur V Martin Fayulu. Il mta pesa voix comme gouverneur. Le soki fulu ezana ki sasa fulu na bazo partager pe na la muka na lui likambo lobi ba congolais azolanda ngana yo. Président na biso nani Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Oyo lobi aza elina. Martin Fayulu. Si ko tango Jean-Pierre Bemba zo senga lo ba sécuriser zo senga nani. Pour bazali na président Eli na kati na bango. Président Eli lo bi président Eli. Si ko zo senga ba sécuriser na kisate pas nani. Pourquoi to que soit disant président za tembo que za gêne. Si ko zo senga ba sécuriser pas nani. Il faut savoir respecter le président de la République, il faut savoir respecter fonction wana et puis président suprême. Donc on dit que azo ko sabato. Il fallait savoir lobby Muto aza président za Félix Tshisekedi prévaner nazo senga sécuriser nga tanga kenaki tanga kabila senga nzela sakitaki bongo tura ko senga sécurité pour nani azo senga pas nani ko bango baza na président bino ata Fayulu ba muté mabe to kufi déjà un ba ta Fayulu te pardon nga zali journaliste pour na mono ozota nas minga Fayulu na bia zela nga zali journaliste na poser ba question ndenge za ba kufi 1 million de morts bato alubaka c'est là que nous 15 millions de francs là on peut na mutu te Fayulu aza congolais to boyete mais démarche oya ko luka soulèvement na ebele bato basi ba kufi abina nene ngazobina kaka azobina makasi et d'ailleurs ça zongi concerne na poto tutela ke podium wana na château rouge papa na loquette héritier à kosa aleki na faire na héritier na loquette non yo monique yo za fanatique na ye na ona ko za la muka papa nene ngazobina moni ngote mashona bato tolanda biso chatumba depuis 2013 azako soutenir Vital Kamerhe wakani king yemo babenga kai ba beta ya wana poto na ye biso na niveau moko abuka na mi Congo pour na Vital Kamerhe na ye ya azako kura kaka na ye qu'un jour à cause de la mouture mboka wana bato tout na miracle nini mais léo lokola ba komi na pouvoir ba sala ki cash entre Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe siko lo ba komi na pouvoir awsa ni yango akei ba bengi ya kende kuna akeko sala zape mabete na président moko kaka na mboka wana Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, et bon président Martin Fayulu. Président Martin Fayulu azalaki candidat mais azuité bazaki mibale ngai nazo sola na yo awa na votaka na sepelaka na votaka Martin Fayulu.